Bonjour, mbote mingi na bino surtout ba bolinga maman Eliane. Tu n'appelles pas mbote ba ebo ma vie puis mko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo ba ndeko na bonne santé. Est-ce que boya malamu? Na ba toujours que kolela kola mkezaka habitude de ce que nous ma peso pe ma bomo. Il faut okumise ko pe sanzambe tata merci. Merci mingi na bino surtout ba bolinga maman Eliane tout. Merci mingi na bino surtout ba bo disposateur na bino pour na ota maman Eliane tout. To pe pour na koyoka maman Eliane tout. Tana ba kake allo bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino ya bandi préparons pour le mariage. Ensemble, suivant maman Eliane tout. Voilà na matin ya maman Eliane tout. Sauf que dans le bakasoza mutakanda kota la ngate pour se plaindre na ngate. Suppose fanatique qui révolté kota la ngate pour se plaindre na ngate. Ce que vous avez kota la ngate pour se plaindre na ngate. Ce que vous avez fanatique qui révolté kota la ngate pour se plaindre na yo na ngate. Nazo que ne komete la bino li solo na bisi bino ne bomu ki mabala internet vraiment mo ki échanger makasi mo ki le komi na makamwandenge na ndenge bato bakomi ko lingana de part et d'autre boy na boy babolingo zo kota na gauche babolingo zo kota na droite. OK, ko lingana mutu kozala na mutu kolongola bilamba okene na mutu tina tatami na lieu sacré to na chambre à coucher les autres ko sakana na ngote po batumi baleta ngobasangisa kanzoto elekisi bakomaka eloko moko basangisi pe na molimo nde bible lobi ke batumi bale soki basangani bakomaka eloko moko ne komaka tango bosi bolongo bilamba bosangani bokomi molimo moko. Mais avant de continuer à lisolo eza na jeune fille nga bobi ke na bana za deuxième maman, votre maman Eliane tout, votre deuxième maman, la reine mère, appelez-moi Kimekia kaka likona ngo bobakisi maman ne tout beton. Jeune fille nga benga kwa yebisa ngai na kolela nyonso abetelanga lisolo bisinga maman Eliane naza na kati ya Canada mobala longolinga na Londres ameminga na Canada. Mais tala makambo na kutani nango po eza libala ya internet bolingo ya internet bana basi ya biso tokola bien bino bokoma kotula bokoma koluka mibali na ba internet na ba site de rencontre eza nango bien te avant to kota na lisolo on a ko bisa bino ke mwana oyo alongo na Londres mobala longo na Londres mais na Canada bakutana ke pi internet site de rencontre et pas bakutanaki et pas babadaki boli mais avant de kota vraiment na kete sujet na biso to ke ndiko sola masolo on a ngo pesa ko bisa bino to kota la nanu awa Toronto City VIP de Maluku. Toronto City VIP de Maluku na tolo moke ozui esika na yo na Congo kuna. Oui, ba tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso wazala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro do chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision.
là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Numéro de téléphone ezali wana ya Papa Willy Mafuta, yozo numéro de téléphone benga Papa Willy osomba otonga na kati ya ekolo to ya poto moluka poto zonga konto sani tokende koto. Tokota na kati ya émission na biso toza vraiment na kati ya émission ya Papa pour le mariage. Boyebi ke ya monde ezalaka awa Eliane Nitu TV ezaka Eliane Nitu TV prépare pour le mariage. Ndeko so zamba no liboso na kosenga no o s'abonner, apose avant ko s'abonner, activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission est sika ekota na kati ya chaîne. De gros bisous à toi Katika Pesa et Mikolo Pelé l'équipe de moi. Je te fais de gros bisous, bah bisous na Yangwana. Lauriane Malolo, je te fais de gros bisous, bah gros bisous à grand prêtre mère maman Liane, la maman de Didi Stone. Didi Stone Nike, Didi Stone Olomide notre star, Didi Stone ma star. Bon kamata bah bisous na bino tout. Bah bisous na bino. Yango wana pour moi de mon cœur, je te fais de gros bisous. Famille du cœur mobile babo kamata bah bisous na bino. Bino ba yo botala ngana bino kabino ma famille du cœur, vous êtes ma deuxième famille. Et ça la jeune fille à Beningaï. À 34 ans. A benga po ebisanga ke maman ce qui n'a bengi pour expliquer le kamona beto li solo nanga parce que ba fille ebele bana basi mingi na bana pe ya mibali mingi bazana kati ya makambo. Quand je dis makambo na makambo ya ba site internet c'était makambo ya site de rencontres. Bon, ça na ba site de rencontres, bazana ba kenda ko komisa, bazo kende ko luka basi to pe bazo kende ko luka mipali. Ba pesa ka ba identité na bango kuna, bazo kende ko luka ngana bi yango bino bana mikolo boza ya kotula o, boza ndenge nini nango, o bo kende ko komisa pona ko luka mipali na ba site. Bokende kambali na banini eza na kitoko te eza ngo mabe ata tokolo basuki ndenge nini eza na kitoko te ona eza makambo biso batu mundu te makambo wana ebongi na mindele ebongi na biso batu mundu te makambo wana yo kokende koluka mibali na banini na ba site de rencontre eza bien te eza mabe parce que batu mingi mabe ezokomela bango sans que boyeba mutu nyonso tout azoka courage mutu nyonso tout te azoka courage ya koloba ki utalanga na kutenda likambo boye eza mutu nyonso tout azoka courage ya koloba. Mwana mwasi ebisinga ki problème na eza ki azalaki na ye na Londres avandaka na Londres ake kosala makambo na bango akomisi na basite de rencontre wana mutu moko aye kolinge na site mutu alinge na site aza pasteur oyo se présenter en étant un pasteur aza pasteur po azwa nanu fi wana bien ebandaki ndenge nini ebandaki na losambo kaninga bazaka na ba site internet na bango ango soka sa komisi abandi ko pesa masolo na ekuna enga problème na ngeza boy enga na za boy eko na maboko ya pasteur toi disant pasteur wana abandi ko meme na ndenge ya ki pasteur abandi ko meme na ndenge ba prière abandi ko meme na ndenge ba prière mono ya mwasi ayebisinga boy que ba parents na bazalaka na Suisse yenda bandeki kovana na Londres ba na baza na Suisse ayebisi pasteur ba parents na baza na Suisse lokolo komi pre ya ko balanga il faut na zonga Suisse est-ce que ba parents na bazali po okoka ko ya ko sani ko balanga alongo na Londres aye Suisse tango ya Suisse est-ce que ba boti bazali po avanda na Suisse akola na Suisse makena Londres ndenge za bon na kolingai nekena ko vanda ska mususu na préférer na vanda na Londres atiki papa mama na bande kona ki vanda na Londres en plus ça aîné de la famille alors bi mama ni tout na yebisi nazonga na Suisse yo pasteur ote ko kenene ska ba parents bazate malamu nanu tozana na relation na biso ezala nanu boye habiter mais ntongo lobi ko ngi obalangai po balanga fo balanga na maboko ba parents okobalanga na maboko ya nani soko balinga na maboko ba parents na ngai te ba parents na baza vivant et koza les sengo ba balisa ngai tata na lobi ok problème te mais ngai na kotinda ka monga libala na kokoka koya te na kozelo kaka awa mais faut ça la connaissance na ba parents moi ça longue Londres à qui c'est pas ba parents à expliquer na ba parents que ba parents na zu mobile alinga balanga bino bobi ba mama biso ka nde tozalaka no ba mama basi bozana balesa ale pa bana te bozana balesa ale pa bana te mona kangela epeza lino
kangela ye mpenza lino mpo ozonga nde na libumu te kangela ye lino osala ope eloko te yoka mama mobali yango azalaka wapi mona bi mama mobali yango azalaka na Canada boyebani ayebisi mama o te mama omoni biso ndenge ezalaka kaka na basite de rencontre na biso ya makambo bajeune ayeki lelo mama yango kilelo biso bajeune ekoma nango ndenge wana mama aza motu moko bien aza na ye paster mama bomona na boye miso uti tomoni te me tosolola kaka na bakamera kaka ndenge ezalaka se eblo c'est le truc de jeune mama yo moye bango eza te mama abili kambo tenga na kobali so papa azali te to expliquer na papa vandisi mwana ngai mobali yango nani apesi kombo azalaka wapi na Canada boyebani boyebani li wapi na Londres to na Suisse papa toyebani na biso na Londres akamati akosi papa ke bayebani na Londres epa ya mama lobaki vérité epa ya papa akosi ke bayebani na Londres papa alobi ok ye mobali yango ya na mona ote papa mobali moya eza te parce que mobali asalongo à Londres asakende déjà na Canada azovanda na Canada papa alobi comment nga na kobali so na mobali nga na moni te mutu na moni na misu te ke lobali so pa mutu nga na moni te non papa omoni ba-emploi du temps ba musala moya osala eza te yango wana kaka autinda ka mbongo libala ngo famille so ya azotinda ka mbongo libala na western nyoka mbongo libala eya na ba mbongo ya kosoma maputa neke ndeka kosoma na pesa papa alobi est-ce que mon oza normal boyebi bana ngo so bolingo se koti bango bayoka so mutu te papa alobi libala wana na boyi na kozwa ni mbongo ni elamba na kozwa eloko te na boyi libala wana yoka mama mama moni tona poto ndenge mwana alobi yaza ko Canada ayaka lisusu alobi pa famille yeza te ba famille na Congo bo ba famille ngala Congo ya awa to so baka biloko ndenge alobi kaka ya bi mi yebi za pasteur ndenge za pasteur asata ba ndenge ne ba pasteur te représentant mon côté to balisa kaka mwana kaka boy na mutu to yebi te na mutu to moni te papa aboyi mama atelemeli yango bobika ba mama bana basi balinga ko manipuler ba mama koti na ja mwana papa alobi na kozwa mbongo te mwana alobi bon kwa papa be kozwa mbongo te mama nga zele ko musala sa tenga na kika pa mobile nanga yoka pe mama kende kaka malembe na tuka solo kana papa bino malembe na koswa kana papa akitsaka motema kende kaka mwana siminzela akenda Canada te jeune fille à Canada. Olivier c'est mon fils, la personne m'a monté, ça fait longtemps. Na fiston na mususu. Kevin na personne na seule personne na yebele ba tenir à moi de pas maman. Moi ça c'est mis à Londres. Ya ke Canada. Comme Canada, mon bala un aéroport à juillet ba Canada. Ba comme ndako, mon bala bi ba sala prière. Ba sali prière. Modèle ba sali prière. Mon ngabi ba prière ndenge nini ngana yebi Jésus Christ de Nazareth ba prière ya modèle nini asa ba prière moko bizarre ko sala ba prière ayambi ndenge zalaka baza ko mona na kana caméra siko ba ko mona ni bo face to face miso na miso macho na macho bute koki balali nepe balali ko baba na mona na kana caméra ezara ya mosikati comme ya pembeni bana moi bilamba avant to matarambe to il faut na to simba na to sala lo sambo basali lo sambo sale ya lo sambo wana zo sala mwana zo bane oyo na lo sambo atanga ko Yesu Masia te na lo sambo kaka bizarre boy ndenge nini bon ta muso c'est sa façon na ye asambelaka babandi ko vanda un mois et koki deuxième mois to kota deuxième mois mobali ayeli mois si ba pilile ayana ba pilule ya biso mosa bi omoni makambo kobota to kobota nanu sikote to vanda nanu to mesana nanu yo poza musala obanda ko sala po soki mwana ye to boti mwana kota bisala ba condition ya bien to kobanda nanu makambo ya kobota sikote apesi mwana mosi pilule mwana mosa bi moso ke libala ezakande po bota soko vandi bénédiction yo boti oyo mobali ye moko azolanga ba pilule na mela pilule pour que na bota te bon na kati ya bolingo bolingo ça mutu mambo ebele na kati ya bolingo
Yewana, abandi comme la bapelé. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Azalaka na pasteur. Bazalaka ba mbale. Bazalaka ba mbale. Mama, tukula muka 3 heures, to banda kobondela. Kobondela muka mystique. Ako banda ko na mai. Mela mai yoyo. Po eza losambo na biso ezaka boye. Ndengo so ye, makambo oyo eza awa, eza ya biso mibale. Mwasa bimisaka makambo ya ndako na libanda te. Makambo ya ndako esukaka na kati ya ndako. Mwana bandi komona ba mystique. Mwana lobi mama, soki tokomi ba 3 heures, oka mobala bandi ko solola. Ao solola na ngai te, mazo so na esprit. Azo solola na ngai te mama. Azo ko loba penza, akomi ko ba. Donc mon noko azoloba mama, na comprendre te ma ao solola. Azo so so pasisi. Asisi pe wana. Avandi. Moi ça sotale. To lala. Makambozo o eza awa, eza makambo mwasi na mobali, eza makambo na biso, eza makambo kembeta masolo libanda te. Na lingi komono pe na batu te. Église ezalaka te. Bazala na église moko te ke yo dimanche oki baki église, bazala kaka bango mibale. Mona mwasi tel kula tel na sabi. Oyo makambo nini ngana ya kokutana nango oyo. Mwana mobali akamata passeport mwana mwasi wana abomba. Azoba identité na ye abomba. Pona asala nini akimate. Azoba identité abomba. Azo téléphone à téléphone, abotela téléphone. Oza na téléphone te, nga mobali makenda ka musala te. Nga tozala kano ana ndako, oza na besoin de téléphone te, abotela mwasi téléphone. Mwana mwasi coupé du monde. Moi téléphoner ezata komaka na mobali. Bakomaka na mobali. Asalaka te, eloko te, mobali mutabimaka, asombi biloko kolia ye na mobali, soko abimi akangi porte, atiki mwana mwasi na ndako. Mwana mwasi abimi mama calvaire pendant 6 mois. Siko na lukana ko sala ndenge nini pona bima esika obotala na mokili ya lelo muta zaka na Canada mais po abima kaka po mobali ya message abima kate akenda ka place bon côté azo e téléphone 6 mois wana nyoso tout moi asola suna ba parents ezate pona nini aza na téléphone te soki akoti na ordinateur atini message moi mail et pas baleki ne oui ça va tout va bien aza bien baleki mtu comment informer maman que yaya aza bien tout va bien aza bien nzokande azo vivre en fer azo vivre makambo moko amona nanu te makambo moko ke amona nanu te donc ki pasteur oyo azalaki nango tango bazalaki copain copine balinganaki na ba internet na bango na ba site de rencontre na oyo yaye komona sur place et comme makambo mibale to na publicité à la Providence pour tout ça maman mabala n'est-ce pas Olivier Sele? Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Kaka, La Providence toujours. Tous en a 12 ans d'expérience, tous en a 15 ans.
publicité, c'est la même qui depuis Kalayango, beaucoup 12 ans, mais ça 12 ans, ça déjà 15 ans d'expérience, service traiteur la Providence, on a besoin de bala ya mwana, ko hésiter te contacter maman Eliane Nit. Moi moi je bisinga maman, na yebisio ke so na zoom ordinateur na salle moi mail, et pas bande konanga tozaka na ye, moi na ko malikambo boye za te plus que na kanisi ke papa boya ki libala. Siko na ko bande ko informer nini calvero nga na zo mona, muti matozaka biso mibale. Habite a chenga la présenter toko bima na biso to bima na biso to ke restaurant to lié abi bima ka pe ba ki restaurant ba lié mais téléphone ko za na téléphone te ke molimo ezo senga te ko za na téléphone pour to ka biso mibale mama abi mobile abi mama mobile ezo pesa nga pilule et pour azo contrôler chaque jour ce qui na mela ka pilule azo contrôler est-ce qu'on met les pilules est-ce qu'on met les pilules mobile pesa moi c'est pilule la mela ah mama asali 6 mois na ndako oyo na ebisio mama na bandi kokonda na lia kama nazo kona nazo celeste mama na bandi kokonda nazo lia minaza celeste pona nini abeta kaninga te mais ba prière oya salaka ba 3 heures du matin tango ala mukaka maloba oya lobaka ba asolaka na ba esprit tant musu soki minuit beti abandi ko sona ba esprit abandi ti 1 heure du matin ceux qui me connaissent na 3 heures na 3 heures. Ceux qui na minuit, ceux qui na 5 heures, na 5 heures, vous comprendre que ils ont secte, ils ont prière, ils ont le sambo, le sambo, Jésus-Christ de Nazareth, non, ils ont secte. Mama, na ebisio ke, mukolo mususu, abimaki muke, na kamati na sali mail, et puis moninga na mona kana Canada, na sali les mail, na ebisio na na Canada, ta l'adresse na biso, yango na za adresse boye. On a PC adresse à répondre un gars de suite lui osa banani adresse nini pour parce que na li bala pa mobile abie adresse au PC ngai basi bakota kawana babimaka si basi bakota wana déjà atamisa tu mobile wana vanda kana basi te basi bakota kawana babimaka to yebi yango ndenge nini to yebi yango parce que azala kana ba ninga ne ba nigérien azana ba nigérien mo bazaka ensemble ana mo click ne mo yabi oui ne bi click na bato wana tanto ba yaka na ndaku tanto to kutana kana ba restaurant abi bongo le penza mobile ki ko bala ozo ba pe ko bala mobile oza mobile basi misatu basi bakimi na ndako wana sikoyo makambo basi bando bazomona na ndako wana yango yo ozomona to yo ozomona te abi mama kaka conversation muke na solola kina moninga muke kaka na solola kina ye tatanga bande ko sukola nazo na sali moninga na nga mail to bande solola to po moninga kina Canada po pesa adresse ke ta la place nga naza place boya monde eloko asaki ka komela camarade na Canada camarade na lobby na koyame na koyanga mukote muto na zalaka matata bato ba secte azalaka matata mwana mosata bi oui c'est vrai muto aza muto secte ni mo pisa bi muto na za muto secte azalaka muto matata azalaka na babikolo kaka azalaka na ba congolais kaka na babikolo o bazalaka na ba secte na bango wana moko bana secte na bango mais to koya na koya penga mokote na koya na mutu pona koyanga mokote moi ça kati pa a effacer mail mobala utuko na kosokola ka utuko sokola ye o manda sona nani habite manda solo la terre o solo te moi ça ya habite na solo na ngate mais na mona habite na fond ordinateur ka siko abie yeba koza moi sinanga na linga kayo mingi yeba kimboka oyo na ko kotiko to tambola kayo moko au moins kinga na kinda musala na tika kwa mama musala pa kenda ya malonga te ninge za ko lundi ti dimanche lundi ti vendredi que akenda pa musala malonga te mais abeta ngate asala nga mabete sauf kaka ke muto secte mutu ya mulimo mabe mutu misala mabe mutu ya bakisi mama mutu ya bakisi apesa nga ba pilule la mela chaque jour contrôlation mais la pilule le quoi na pesa ki moninga nanga adresse aya ndako 2 jours après moninga ya sonné tango a sonné nani wana na porte mobala linga ya mwasi mbala moko afungoli porte yo fungoli porte pona nini ofungoli porte ofungoli nene porte moninga na yewana koti na bala mibali bayambana na moninga
boyi pa na ndenge nini abandota na mwasi yo pesi bango adresse a moi mwasi abi ata apesi nga adresse te me nga nayebi awa ti ozaka mobali ya bibishi ti parce que ayebi mwasi awutaka kuna ozaka mobali ya bibishi nasi naya kotala bibishi awa nayebi ndako bien nayebi ndako mpenza bien lokola azalaki na bana mibale mwana mobali wana tata na kolonda ko soit disant pasteur pota bakutanaki na internet abaki aza pasteur moya asala soki nde nini eza te parce que ayeki mpe na te mibali mama bana mibali batelemeli tata wana bayebise ndeko na biso akotikala awa te ifaut mwasi na ngai babiki mwasi na mobali eza awa te obala ye te papa na bango azombonga libala te acomprendre que mwana mwasi asaki nini asololaka na bato po ayebisaki mpe fe na bi non eza na moka libala yaka tovanda papa na nga abwaki mbonga libala azwaki mbonga libala te yango epesaki baencourage basala nini baya mwambala ne pasteur alobi tobenga pasteur non bokozwa mwasi na nga te bokenda mwasi na nga wapi babi oh tokende na mwasi na yo wapi yo ozwi moto na kati ya mboka oyo ovandisaki kaka na kati ya ndako abimaka te botambolaka ya bino mibale asalaka te aza mpe na droit kobima aza mpe na droit ya kotambola mwana mwasi na mpe bisa bi papa oyo bibisha mwana na kati ya ndako oyo nga nayebi yango nyonso tu bien soki ye ayebi te oyo bibisha mwana na kati ya ndako oyo nga nayebi yango discussion ebandi wana abi bovanda na bibishi na ndako oyo obotisa bibishi obosi no banda pesa bibishi bapilila mela nzoka nde secte na bango elingaka te mobali asala nini abota sexe pekisi secte wana église na bango basambelaka ya basecte elobaki mobali akoki kobimisa semence na ye te ka abota mwana et voilà pourquoi yazaka soko azwi basi apesaka basi pili bapililo bandaki komelisa bibishi awa bobotana bibishi camarade na ye wana ntango abisaki ndako wana nayebi paske ayebi bibishi awuta na ndako wana eloko esovaki yango wana bana mibali na babi te tokobima na ye tokokende usino te tokotia tokoetali na internet ntango ayoki boye nde aye kokitisa manduki ya kokitisa motema bokende mwana mwasi abi te ana baidentité na nga mwana bima eza te il faut apesanga baidentité na nga bana mibali bayaki mpe babi obimisa identité okopesa baidentité na ye kopesa ye baidentité azaki na eloko kosala lisusu te abimisi baidentité ya mwana mwasi apesi nde kobima mwana mwasi oyo alobi mama mwana mibimisa bona beta lisolo na ngai ya te po eza soni mwana mibimisa bona beta lisolo na nga mama eza te yoka na bengi yo mpona yebisa yo ke yebisa bana na bino oyo bakenda na basite de rencontre oyo bakenda koluka mibali na bainternet bokoma ya bainstagram koluka mibali batiktok koluka mibali basite de rencontre tala motu balingani na motu alobi na ye aza pasteur nzoka pasteur ya basecte pasteur ya bakisi pasteur ya biloko ya mabe asololaka na milimo asalaka makambo moko ke non moto nyonso azalaka so azwi mwasi babotelanga me ye apesaka mwasi pilile po secte na ye eloba na ye ke akoki kobota te ata aza na mwasi akoki kobotisa mwasi te mwasi fa bota te eloko nini eyokoyeba detail ya secte oyo epekisa kobota mwana mwasi oyo bobi kaka bana poto abitenga fona ye babibishi mwana mwasi abizela na kolukela o bibishi ntango balongwaki ne wana akepa moninga na ye abi mama atake onazwa elamba nazwa boye non j'étais seulement pressé de partir de sortir de cette maison nabima nakende azwi baidentité na ye mobali telefone mwasi akende nango akanga telefone bayembali babisepesa telefone abomba babibimisa telefone bimisa telefone ayakobimisa telefone apesi mwana mwasi telefone mwana mwasi abi ata 1 centime mama nazalaki nango te kana kenda mosala te ye moto asombaka biloko ya kolia ye moto asalaka nyonso mais naza na kati ya ndako aza kotortire nga te ke azonyokolanga azopesa nga bolingo yeki mwasi na mobali bolingo nga mpe nazalaki aveugle na bolingo mais sauf ke na kati ya bolingo aza moto ya misala mabe aza moto ya secte mama asololaka na baesprit losambo tosalaka nde tosambelaka jésus christ te o jésus christ de nazareth non aza na bapriere ya ndenge na ye klike na ye eza kaka banigérien bacamerounais babikolo wana klike na ye bacongolais baza te yango bino mpe bana bokoma kaka na bano bazalaka esimbala congolais te bozoka bikolo na mosusu bato ya basecte il faut qu'on soit très attention. Vous avez des gens qui ont des balles na baside. Vous avez bitula. Et butule, maman nangai. Vous avez kutula ko.
Bino ba jeune fille. So ça pour ça mobile. Kenda ta église ko so mobile. Bo kenda ka ba fête. Biso to ça ba fête. Pour ta talent, il y a la fête qu'on attend so na ko bina o zo ta muntu. Bo kenda ko kana ba site de rencontre, eza vraiment ko tula. O za ko tula. Tala mona mo se banda ko tina ndako wana na 6 mois vandi wana ba melisake ka pilule. Amela ka pilule, pilule chaque jour. Mobile zo vérifier, mais la pilule zo pese mo ba pilule amela. Ma ebisi nini ki nga pilule ozo mela opona nini ozo mela pilule o opona tobotana no sikote o lukana no musala o banda ko sala musala to koma lisusu bien pourtant to kobota mwana kuta biso toza na situation mo ya bien nzokande lokuta secret ko bima pa ya bibish secret bima pa biso certes na ye e permetaka ye abota te certes na bango elingaka te babota. Ezaloza mwasi oza na section na kobota te. Ezaloza mobali oza na section na kobota te. Alors mobali loko yebi ke basi bakumbaka zemi ye moko apesaka mwasi pilule. Mwasi amela pilule po akumba zemi. Po kumba zemi te fongela pilule. Po tala makambo boke kutana nango na vie. Bino bana ya lelo oyo. Biso tokolaka te na ba quartier, babi ata mambweni, abala ta Gaston za wana. Ba famille esali nini eyebani. Bo bana na ta famille eyebani. Soki ezali bana commission ozaka na poto ndeko ko ponelo ke nana ndeko nanga na Kinshasa balaye eza ndenge mususu soko ozaka na Paris nana ndeko nanga na Allemagne balaye omwe ba famille yebani muto yebite eloko moko te okiko tomba amoureux boza ko tomba amoureux na ba internet ba site de rencontre bozo ka sonité na jeune na fleur d'âge 34 ans fleur d'âge eza âge quelque fois mbela ba site d'internet donc boza ya ko tula ba jeune fille boza ya ko tula boze ebele bokoma koluka mibali na site kako komisa na ba site internet koluka mibali kokomisa koluka mibali mais mwana mwasi oyo heureusement azuma kanisa komela moninga na ye apesi moninga ke naza na Canada d'adresse boy nzoka na adresse wana mwana mwasi bibisha wuta na adresse wana makambo bibisha mwana na adresse mutu wana za mutu te donc ba congolais bazalaka proche na yete ba aseloigner na ba congolais pour akota binzambi nzambi azana kati ya ba secte azana kati ya ba kisi ana kati ya makambo mabe siko yo mutu so sanese nzoto na mutu a transmettre yo ba milimo wana mabe écoute et puis mutu yebite bo ape ko na courage mutu yebite bo yebani ka na internet beaucoup teno longoli pe bilamba o mitandi yepa longoli bilamba faut le faire hein? Il faut le faire. Elle quoi baboula. Bomoni les femmes qui font la rue. Bango bazaka bongo. Ahebi mobali te. Anzote kanzoto na ye. Kanisa ke moto azote kanzoto lo akena Pierre, lobe akena Marc, lobe akena Jacob, lobe akena akena suki nanani, suki nanani. Donc wana basi wana basaka les femmes qui font la rue, baza basi oyo bazalaka na ba milimo mape. Baza ba milimo mape parce que ba 5 bele. Tango mo na mobali bo sangani, olongoli bilama mobali bo komi na esprit moko. Ya babi mwasi na mbali bakoma kele komo beaucoup mon esprit moko ya on ezaka ke mwasi na mbali so beaucoup tani oyo azana esprit ya mabe a dominer moninga oyo azana esprit ya bien a dominer moninga botika bizali ok de kolingana na ba site de rencontre ya nini yango ya nini ebela ngoza en Londres ke na Canada mama oyo eza histoire na ngai mais na koyi ko beta yango na elongi na ngate na koyi ko bimisa yango te c'est la honte sikoyo papa oya boyaki koza mbongo papa boyaki papa habite mobali na yebite na moni famille te moni de côté na kozwa te mama konsali a comploter na mwana kende kaka ta bokini bovanda bogumela nga mwana soka na papa sane akitsa motema pa mama asakini apuyaki mwana indi pe mwana en erreur oh mama pe faki aboya non quoi papa boy nga pe na boy mais ya cédé tous les pères sont pas mwana ngo azika vana na Canada ata boboya kende azika vana na Canada et pas na ye moko donc mukolo 34 ans mobimba okay mais asali nini azongi et pas na bango na Suisse na makolo papa na mama tala pe na kendaki ezalaki boye bandi kolela papa congolais pe boyi bango bien ebisi mwasi na ye soto zaki na Kinshasa nde na benganyo ilikuwa na poto babengana mwasi na ndako te yango quelque vana eloko wana ekotisi problème entre papa na mama il faut pas kobafuaka ba autorité ya moninga papa boya za papa be mutu na moni te
avant na Canada et le connaît au Canada aya sur place. Ah, au moins misala azatande ko na France te, azatande ko na Belgique te, azatande ko na azatande côté bande ko so baza na Afrique. Boka matamon alibala papa boyaki. Kozo mon alibala. Bo lukaka keso kozu mobile, moi c'est ce ko bimena ndako kena ba bénédiction ba parenté et pas erokende malonge kozate. Moi ne bonga ko longwa na maboko ba boti pe na bénédiction ba boti na yo ndi banzela no sa polele mais soko ki sans bénédiction ba parents banzela ne kozala kaka boy zigzag pona nini ba boti ba bénir yote. Voilà le comme ngana pse bino ngwana bana botuli bo ndenge nini bana ba vingtaine d'années, trentaine d'années, c'est des rencontres ils akotula bokende na ba église bokende ko sambela. Yon tu n'as pas au fond du présent pour mettre dans miroir au mimo ni penso bien n'ake comme ça c'est il y a makamwa mindele tout est permis mais tout n'est pas utile Bible et l'eau bien makamwa mindele ba kenda kolinga na basi ba rencontre na bango wana ba kenda kolinga basi de bino ba congolais bala na biso ko sama mbaboye pona nini pourquoi bo sama mbaboye kende na église kende ko sambela l'église ko nzamba osala yo ngolu akopesa yo mobile non na basi de rencontre tala ndenge mutaki kolinga démon abi mama zo beta ngaite azo torture nga teke wa beta nga sala nga mabe non mais na torture morale malgré bolingo azo pesa nga mais ba esprit ce qui est na minuit ce qui est na 4 heures et na 4 heures ce qui est na 5 heures et na 5 heures pas obligé auto sambela ko sambela bozo ko sambela Yesu masiya te munno ko za ko bozo ko yeba te likona ngo makambo ele kananda ko ya libala ezama manda ko libala ezama makambo kendaka libanda te ce qui zaki mona ebiko komateke na koma après 6 mois ndeko mananda ko tata wana. Voilà moi le kambo mukina kina ngoto so na bino yango wana so zamba liboso s'abonner na lien Net TV to solo ka de de rien ben émission culinaire ezali ben émission ndenge na ndenge ezali kanena lubaka. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tatanzama kalusa kumuna nzamba nbesheni bana betu bonso ba gros bisous yango wana bye bye.